bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site ya ka moko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et nos promotion au nyonso ana flat na restaurant de bono asali sifeti mona kini olingo mona ngoza ka juste na bomoko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka olingo sala promotion na bomoko ya mboka za na ka pona bino toza na pona ko sa ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba sa lo promotion ya produit na yo yaka na bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières. Une négligence pèse à la ébélé. Sur des gens, mon a stocké grâce à ébélé, dans autres, mon taux tam 60 kg, comme tu n'as pas 90 kg, 9 kg. Déjà négligence, c'est allé. Déjà bon là, on sait les massages à côté si la négligence soit à la. On repère que c'est bon sous coliaté, on continue colia. Mais déjà là, raya qui au monde là, on mesurait contour à taille. Là après massage, ils avaient qui tam sous au monde à 89. Mais là, à zone bas jour où il se passait là, au moins tam sous et comme 90 mais pas ni comme au moins na aucun nzala makasi là nazonga ki na mele secret la gâteau tam sous alia ki foufou or le bleu wana te vraiment ba difficulté na kutana to que nous n'était pas particodi to landa peut-être ba témoignage bandeko o ba kosaka ba que le connaît ça ça massage pas maman absolute bon to zonga poto ke ba to ko ba émission biso moko alelo normal taille mon victoire voilà yo boye ça au mot là na petit mal 5 ne zo ya ba sama auto na ko kuta na salle oyo massage na yebe na ba pese ngai kwa kilo le kage délai to ba sumi ngai to ba ni massage na yemo na place ko sava na ne ko la beauté zo mo kombe na ya na 103 kilos sikoyo na micho yo ba pese ça na pese na 5 kilos maintenant la cécité na continuer ka est-ce que ça va no zomona ba o ba ba yebi ma na munene ba ko kama kama kichibendeni ni pour massage muna ila ki munene kwa kuna bote na césarienne da ki ba muna ba so ba bodité ba ta ba bazin ba céleston ba bodité na ba sauter mais là na 6e séance na kuna cécité na santi que la bonne zone na zone ba body buna ba pene zone ça va on est pour triple mondial il y a beaucoup de desu fungwa batembele nyonso bale kolia okolia biliende mwe comme 50 bonne on a bota donc bota pena okangasi na biete naza mère de première à 3 enfants on a lisal donc biliende on a plus de 50 bonne si vous savez combien de séances pour quand même séance na mais changement vraiment papa il a dit moto ba yibi ngai so ba tout na ngi comme ça va non la 4e séance c'est bien calme ko ya awa po comme fona yaka et mali bumuna na bele sana la time la séance na 5e séance na moni ça va beaucoup de monde ko la tuna la tuko na la sé mais on veut que on dans l'espace vraiment ba ko mo la ta pantalon ba boti ba chemise taille pe na ko mo la ta mo de teno sukaso na la ta ya musuna ba o taille makasi na ninga mukie au 5 combien de séances au 5e séance na ça le beaucoup d'espace pour musicaliser la bonté ils avoir quand j'ai commencé je pesais 87 kg quelques séances après j'en ai perdu 10 et le volume de mon ventre a appréciablement diminué je pense qu'il y a de l'avenir. Imaginez
ça. Si vous avez songé qui tout arrivé, même si en fait des cas, pardonnez-moi. Bande ko balandi émission Retour Verso na bande de bon so tu mo ko landa ba to ko bande ko na biso bundu to profiter vraiment bonjour à l'artiste musicien chrétien le frère Mbuta Nzala bongo to pese bonne chance na album na sikazali ko ça ignorance na bande émission na biso ko landa après mo mariti ko mi balé ko landa bongo na biso na frère Mbuta Nzala na inde penga mutu ko biso la na ton album ni asika azali ko ça mama mariti na moni ndiri ba témoignage mingi mingi ezali penga ka basi massage na sala ezaka basité mais au moins massage na sala eza massage dégraissant pour na pas ma libomo mon ba maman de mingi mon après accouchement la boti a repos kanga libomo na été on ça ba exercice physique et c'est que libomo ko amener mais ça que la papa ba na pas obésité viscérale vraiment ko soutenir maman monette na mboka na biso cause ya ba décès mingi ezali obésité viscérale au moins na ba papa muso za la graisse à likolo ndiko ndé graisse wana ko envelopper cœur moyen a ko ma malamu ezate moyen makile circuler malamu ezate à cause ya problème ya cardiaque boto yo sala ka massage ba graisse on kenda wapi bon ba graisse wana au moins organisme ça peut na besoin de graisse pour fournir énergie et ce que là azui graisse eza utile ba graisse muso eza éliminer ba voie naturelle au moins ata muso na sel na ba masuba ata na mutoki ba graisse wana ezobima ndeka na bandolo ba vraiment obésité viscérale eza cause ya liwa mingi na mboka na biso omona mutu mosu akufika mbamo mort subite bongo luka bandoki te eza pas stocké graisse ebele pourquoi graisse ebele et enveloppé cœur et comme makila mo circuler malamu eza te ba muteme comme ça musala makasi po ekoka kotindika makila mutu wana cause ya autre ba artériosclérose donc durcissement ya ba artère et comme makasi mais makila ni circuler malamu eza te cause ya problème ya cardiaque ba musu ba na problème obésité ya diabète sucré diabète sucré on ezali pona ba graisse ou stocké belé vraiment ngana ça massage na aussi la ba machine te maman et puis ba massage on va tout soit le bio massage zaka bien mais au final wana surtout tiki ozongi sumunene koleka eloni sala bongo mais est-ce que batongo ba lobe wana si basala massage ba lobi tiponi tio sa ngona maboko bikamba batuna ginga ba ya mais ba emo ba bien na tuni conseil ba lobi ndie soki ko simba wana soko tiki on dirait ozongi na sumunene makasi koleka za ki boso massage basala en vite net sur mutai déjà la consulter Nathalie problème non plus une nombre séance sur ça non comme ça tout ça 30 séances tout ça il y a 10 séances 20 séances comme on a déjà ça va ah la bac c'est bon sous na mon atika na kabou mais grâce à nous surtout les éliminer facilité il faut continuer sous la séance sinon c'est yo tiki okinoke na mais après 9 mois il a grâce à quelque chose profiter na pesa bato adresse na pesa mimba ko tuna na bika sendwe numéro na ebité numéro téléphone oui na ebi mais numéro ya place esika bosala ka musala na ebité adresse za sendwe numéro combien ba yo ba kolanda biso onzela émission so Retour Verso ba biso moi kati boto ya mbi mama rit owanjo akosaka ba massage pesa na adresse na sendwe numéro na pas téléphone les essais mingi bon na c'est la penjo pesa adresse bo était pour na rokel longa puisque en zat o le masonde ni mama ti place aux asiko mais ils le prendre au foot la mais place aux ali adresse bon naza boulevard Sendwe numéro 35 donc soka ba komi côté ya église à Soni le numéro 35 il y a on a besoin numéro de téléphone numéro de téléphone est à 082 58 5009 nasuka 5009 nasuka 082 58 5009 nasuka musalo c'est bon à relève ezala est-ce que le musalo est bien massage est-ce que on s'appelle le bateau au format capo ba bateau musalo yebi ke ba innocent to baza bandaku ende le kan émission ke boa kambela ke nazo luka bato pona former ba bateau musalo salaka musalo c'est bon à relève on s'appelle le bateau au format bon les entreprises les entreprises vraiment ils ont bateau basala bateau na sala na bango donc ça nga monter bateau déjà besoin formation on peut bayebi dans la confiance na bango na zaki basala bazali mais ndelo beli comme ya former bateau susu bon ils ont senga pe ba moyen faut vraiment faut ba paquet za pour former bateau susu na cause égoïste te ka nga mona sala kana boyo kabila pe mayela nga epa bande ko biso ba le bon ko kabola ngo ceux qui na commis na point haut et reformer bateau susu donc vraiment sont en commis à niveau wana
na yebisa bato tika nde na leka na loba mais siko non te siko non te vraiment il faut na sala nanga poza bato musu na bayebinga te mama rétité bato musu ba ok ça ba chirurgie esthétique na poto ti lelo ba ok ça ba liposuction les hommes c'est que esengi bato bayeba na ngai so bato bayebinga après na ko former so bato musu longola bato na sala na bango bana comprendre biso bandeko bakubenga so tango sa mission côté apenda papa biso major Bofet donc santo tango biso bakubenga biso ni mission so tout version so landa bina tina ba message na kanisi tato Jean Mukonzi ya documento na bobila bambote belé bino bakubenga so mission tout version na kanisi biso kanisi te ça fait ma bemingi pe dami mutete la na kati ya Belgique ba membre na biso donc la personne mbote belé nous ko andaka mission retour verso maman rite limbola biso na les orange l'axini bon les orange ngai komboleza Rita Orange bon les orange ezali synergie ya ba orange de l'autre msupe ko mona kanga leki émission te ta msupe mameni so orange leki émission mimi zakayo azaka te non bana de l'autre ko mona mameni sa leki émission yi pasa ka orange de l'autre ko mona mama Rachel Sapia yi tabandaka musalo azo sapi musique ko mona pe mama Rachel leki émission yi pasa ka orange siko na sangisi synergie wana ne pesi les orange donc ba orange est-ce que la cope bu fandi na musano massage kamo makasi ili ozo c'est une intervention c'est là yo na ekomate pour na professionnel vraiment na musala on ndime na professionnel na ebi na sala parce que na ka mususu ye vraiment tali eza mutu musu aye ta mususu mesurer hôtel ya na 142 cm hôtel contrôle mais et bangi singe c'est qu'on a bangi na masse première tina 10 séances vraiment ngamo na masse na mona to c'est 10 séances na mona la changement zate mais le quoi ngamona yebi na celle sur la technique mususu na référent c'est quoi ezaka babiloko pekisa baliate tant que ça le massage wana ezali na pekisa bat yango là déjà mutu na consultation na kana yeba obésité na ye wana cause na mozani cause musu ekoza ata musu héréditaire ma parents ne bazana problème wana cause musu ekoza accouchement mais cause musu ezali alimentation zomona biloko azolia tamso mtamisa na mela ba sucré omona mtumso ala mukena tango mela sucré na gâteau eza mabe mabe ko mabeti omona mtumsusu la ra mela tina ateta la sucré belé moi mtumso mela ba bière belé mtumso za bilial ya ko grignoter to ki ke bière pe bebi sa taille trop de bière et bebi sa taille mais tout le monde mtumso mela masanga mingi mazokonda abi ya eloko nyonso za la mabeti et là monsieur vous en a un peu bien sûr ils ont dit tam sous vient des âmes à bête mais là je viens tam sous à la langue aux apports insuffisance rénale donc ce est là déjà comme excès à la baie si on dit que pendant le bila cause il y a obésité là normalement la cause à la chose alimentaire en tout cas faut la longue blum sous blum sur le monter neti bolo kwa babande ya lobela ba sucré bolo ba mungu ebele ba mafuta ebele po ba mafuta mini za cholestérol déjà il faut longo on a le baki na ba difficulté tout na question ba difficulté on tout so ebise longo la biloko mais lokwa koma accro nango on continue ka oliango de ce qu'on peut sans sous ça mais tam sous singa ça 20 séances ben on rebande c'est tam sous bac ça sous 20 séances ça 40 séances moi enseigne akimi 40 séances c'est belé peu na njoto kaka on so nyaka mais massage ça la passe so déjà to sali ça comme des jours ba 8e séance bon mususu peta musu na 5e séance et ça dépend kana po ya mutu na qualité ya po na quantité de graisse et ça mutu mususu au mona ba graisse wa stocker ça pe ba kayute ça mutu mususu palper le boum ata yo mo misimbi o ko ndeza ba mbuma ba graisse wana mais mususu ba mbuma to finika bo kam ya makasi si faut ko casser yango aussi ko casser yango drainer on va éliminer ça makasi mais il faut supporter quand la santé n'a pas de prix et puis là on a pas sur le batterie on a qui me prend on a douleur ton appel soir
donc ngako yuzo tongana po yango ozu tongana esaki esi sa malade za siko mama Rite to komona ka bato be ba kobe ba taille elo nous esaki bato be ba taille on même sous mobile nous sous tala libumu tala sima donc moi si nous sous libumu sima au 5 de comme le quoi boule ko to be na boule et comme le wali tungulu to be na wali tungulu elo esala bon moni klikamo le bezaka mambolia bato mingi bakomisi libumu na bango nzambe donc so ali eta okokate omona gaza da libumu ne na za grâce belé ma olia sous télescope te après 18h on t'enroule après 18h ça la maman te otamboli olie te bana tongo donc so olie peut la likabo banda ton poignet il faut ça ba air déjà sur ça régime il faut ça ba air et olia mais ça va respecter la mariti ozo sala ngozo senga kaka il faut au sala ngoto aussi ça ndoli au ça va la pomme na yote so mettre la pomme nous on a 5 à 4 pommes hôtel air no olie ko qui olie pomme ti le ça va te folia foufou moi bomi monique toi roula il se togo il y a pomme ti lobi mais moi déjà comme était bien comme bien moi bomi diete le bango te mais on sala on va ça chouette et si mate Mariti na banja penda to komi na sombe so ke mission biso ba membre ba ndapsa reto verso e bisi bango nini on a bi ke mission ko ya to kota mozindo makasi na makambo etali ka massage modela sikaloko yezama esemo mingte ba to ba mblandi o tena simba so to ko landa ba ko découvrir modela sika massage ozo sala o bisi ba membre ya biso ni bon bato batalanga na ine bisa ba omoni nzoto mama monete tozala nango kaka moko donc nzoto na biso nde eza identité na biso so tobongisa nzoto na biso te tobongisa so nini mwa moto ana bambongo na ebele osomba babijou osomba bavoiture mais ye mo aza na nzoto eza bien te aokipe te baomona azoya monene aokipe te oya okipe pe te donc tout ezaka moko il faut koentretenir yango kobongisa yango vraiment nga mama Rite naza nanga awa bato batia batembe déjà bafoto eza na avant après massage batémoignage erata nango te eza na l'importance te okeba voyager pour que ça chirurgie esthétique baliposition non ça massage kana maboko massage ezaka manuel bato baza na problème wana bakokoya mpona batelaka nzoto te la déjà moni ezobozo déjà okende libumu ezoya monene maboko ezoya minene nga naza wana naza vraiment la solution eza solution ezwami so mutafuti le bien que Chine mabe kapa na Marite te mais kasi massage biso to sala sala te bank c'était kasi yango nde déjà sans mama monete machine mais est-ce que mindele bango ba c'est pas ça on met la kiss est toxique na je massage na ebité sur ngolo bandeni pour ba comprendre nga na yo pour comprendre nga massage eza sans inconvénient mama monete eza massage mo ça on a beaucoup kama maboko misapi non ça on a beaucoup bon encore ba teke tam sum batu sula ba yo kama maboko ba konzaka mtalele na batu fina te na ça la ba produit anti-cellulite mais au moins la produit anti-cellulite au massage eza bien te zéro eza batu sula ba ndako ba hôtel nga ba mo ba miebi ba so ba produit anti-cellulite belé ba meki lote mais vraiment so na c'est première séance deuxième séance on remarque change mais so la ni mo rosa ta ba 70 kg ba ile skum tena moi ça et 510 kg non ça ndé na 70 kg c'est comme tu normal faut ça kilo boni te mais faut y ba no indice de masse corporelle hôtel taille na yo et bitaille no po y ba poids na yo netinga na za 1m63 donc na poids idéal faut na 63 kg c'est comme les gars na comme na surpoids plus 20% comme l'obésité ngambi aza na 62 kg 70 te c'est comme tu as 5 kg aye au massé yango likambo bangisa capacité yango vraiment c'est likambo bangisa mutu musula watala mais kaka mutu so ayepa na watala kama musundela muna mukie mukuse boye ndi vraiment olongola nga libumu bato beba na tembe kandi uza bolongola libumu mais là na meki eswaka eza la douleur moko za na idete c'est quoi pour nous ça nous mila bakisi non mais je me sens nga na professionnel je me sens nga Rite wanjo donc professionnel ga moni to akula yeza na pro makambo te ba mama mama tate moi mbote na 2-3 personnes atire ba moni to tikanga na pesa mbote te bato ba ebele na pesa Diana Wanji la fille à Jet Set moi Monique moi Sabouane elle na moni donc il veut rater wana bana bango belé tamsuka belé bato ba otalanga bambote belé o ba yebina na ba o tamsusu no to yebante na merci ka bino bena ndi bozita na mbo Rolanda mama Rite ma belle patité parti kodi
Il y en a basé belle Petit Cody ba image so bomo na ngaboye. Petit Cody ba mbote bela. Bon, mon web solution retour verso na banja to kumya sombele su kabisa na miso biso mokolelo bongo so na pese mbote na bawo e anga ite ko za pasi mingi na pese bina mbote mingi na Kofi Mangombe de Melin wa otala tango solution retour verso ponite na Roger Vunda bongo Philippe Fouekane le papa de Marisette Fouekane. Bon, merci na Patrick Cody a réalisé que nous sommes comme lelo pour nous la caméraman na biso soki bazebele ba concession banda ko la sorte to ke porte botika ma biso no to kuta ni na biso sika biso retour verso bye. Bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka moko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono sali feti mona kini olingo mona ngoza register na moko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na moko ya mboka olingo sala promotion na moko ya mboka za na ka pona toza na pona ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc eko koma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka ezana pona ko servir bino toza sans frontières